Surprise, Armand Wangler, Trésor Kachil, Qualité Info. Bienvenue dans votre chaîne Global Télévision Moscou. C'est vraiment un honneur pour moi de vous retrouver encore une fois na chaîne Nabino Oebolinga Mingi O Binobo Pesabiso Musala Lelo Tokolobela Makambu Ezoleka na Afrique du Sud Tokozwa Voice Moko ya ambassadeur ya Afrique du Sud Oyo Azali séjourné Siko na Afrique du Sud et puis tokozwa ndeko na biso na kombo ya Christian Iko yende akomeka moi ko expliquer biso ba problème ezoleka actuellement na Afrique du Sud depuis na koloba makambo etali gratuité il y a enseignement donc na niveau ya Congo parce que ezali l'un de priorités oyo ezalaka déjà lancé depuis Kala. Il y a un article moko ya constitution, il y a gratuité, il y a enseignement na mboka na biso mais ils a qui appliqué mais tokosenga merci beaucoup na fachi ndenge aye ko mettre en pratique donc c'est l'un de choses la plus importante na base ya bana parce que ceux qui bana bazotanga te yango ebimisaka bavoyo yango ebimisaka bafléau oyo tobengi kuluna bafléau oyo ezo beta na miniti oyo na niveau ya Afrique du Sud wana na kombo ya xénophobia donc yango ezali fléau moko oyo basalaka te oyo batanga te mpona bango babimisaka bamakambo ebele par rapport il y a que non ba étranger bazosala mais avant to kota vraiment na mozindo ya masolo na ngai oyo na nango na ba etando eki na bino na ko bandana no kosenga merci na bato oyo nyonso tout bazo soutenir chaîne na bino Global Télévision Moscou donc na moni bana Moscou mobimba oyo ezali chaîne na bino message oyo bo capter yango le message est que vous s'abonner massivement na chaîne Nabino Global Télévision Moscou. Na kosenga merci mingi na batutu ya de partout bato tchaka biso toujours poids to kozanga te kosenga bino ba merci na moni Mimi Menga na Finlande donc na moni Arnaud de Kalonji na Paris wana na moni Trésor Poutou Mabi na Lubumbashi na moni lisusu namoni Coxis Kokesha na Kasusula Kiricho donc boza bat oyo vraiment bozo chabiso vraiment poids donc on a ko rappeler le 24 septembre oyo ekozala anniversaire nanga donc ba cadeau na bino ekozala nga vraiment vrai bien donc botinda pe ba 10 chiffres Western Union donc namela ata moi bière ekozala nga vraiment super bien donc merci beaucoup lelo na minute oyo nde na isaki bino na tangeli bino ba titre oyo toko solola na tranche na biso ya lelo donc toujours un point moko oyo eza vraiment un peu très important to kile na point ya makambo zoleka na Afrique du Sud omoni bandeko nanga Afrique to tozoloba ke africain alingi moningani africain te bino boloba ebele non moni tolingana africain tolingana loposo moindo tolingana tolobaki ete makambo elobamaki mingi ono ba Afrique côté ya Maghreb kuna ba maltraitaka Afrique ya loposo ya mwindu donc ceci cela donc patati patata kaka ndenge elobamaka lelo phénomène xénophobie et comme une rage moko en Afrique du Sud. To éviter eza dit à quoi? Donc il prétexte que
bango balobi que ba africain et ba étranger au tolbengi ba étranger ba bosani ke ne mboka na bango ba étranger loposo pembe pe ba ali mais bango pona bango balobi ke te ezali que ba nigérien bazoteka ba drogue ba congolais bazobebisa mboka na bango yango wana bango bazwi décision ke baboma bozwi décision ya koexplice bato te bozwi décision ya kobengana bato te mais bozwi décision ya koboma eza vraiment bien te donc si je parlais l'anglais j'allais faire un petit message en anglais à toutes les sud-africains malheureusement je connais pas la langue je connais pas la langue donc je suis désolé mais je vais essayer un peu de faire un message à toute la communauté sud-africaine boluka bato ba traduire bino émission donc voilà moni Obama aloba la citation moko aloba l'Afrique n'a pas besoin d'un homme fort mais des institutions fortes tant tozoloba bongo tozozwa ka mingi plus kaka na ke côté ya Afrique du Sud tout ça pour ces institutions bino mboka bozoko kocha ba institution te pona boko silisa fléau wana comment fait comment faut vendre bosolo la fléau wana c'est dit à quoi peut-être ça parce que il y a pas des emplois hein et puis ce botali na histoire Afrique du Sud ils ba on blindé mutu bazana économie ya mboka ils mindele mais mindele balinyo fungola jeté soit disant bango ba kei na prétexte que ba noir ne mutu bazobebisa mboka na bango et par contre ba noir wana bazoluka vie et puis ce botali ba salaire wana ils ba salaire moko boye vraiment ils trop miqué bango bazo bosana que ils mindele nde mutu bazo conduire mboka na bango bongo yango wana moni kotanga eza malamu mingi yango lelo nazwi sujet wana ya gratuité ya étude primaire na niveau ya Congo na xénophobie pourquoi na tout ici yango na meki ko tout ici mibale parce que gratuité eza base parce que tant gratuité yé mwana akozana temps ya kokende kotambola te mwana akokende nchiki tant mwana ke classe ake kelasi azui de tongo ti 16h oto benga dego tant azonga za fatigué na ndako ali alali lobiso akei mwana akozana temps ya kokoma délinquant te mwana akozana temps ya kokoma kuluna te toloba ete na Afrique du Sud xénophobie ce sont de kuluna baza ba kuluna o biso to benga ba kuluna na mboka na biso so ozui na 18 ans au Kabila sali bomona ke to ya kuluna mataki soki Kabila betaki sous 35 ans to abetaki 50 ans to wana kuluna ngai mata bomona ba bavure ngo ko mebele na mboka na biso ba enlèvement ngo ko mebele donc ba crime ngo ko mebele c'est voilà c'est ça yango moni gratuité tout mon impact après gratuité il y a enseignement primaire ezali base to pe point mosusu par rapport ya ba et soulager pe ba parents mosusu akendaki aza na 3 bana il faut foutre la ba minerval msu ya kolia ezate mais à se sacrifier na monga minerval wala foutre la bana mais papa qui na école bazongisi le mbongo na ne fils qui msusu $500 par exemple entre guillemets. Vous comprenez? Boyebi impact nini gratuité wana eza nango yango lelo nakoyokisa bino nanu voice ya ambassadeur ya Afrique du Sud oyo a intervenaki na téléphone toyoka ye et puis tokozonga nakolakisa bino pe totala toyoka nanu message wana ambassadeur et puis tout développer émission na biso. Mais pourquoi? Ce sont des dispositions, des précautions prises par les autorités congolaises depuis le début des violences contre les Africains étrangers. D'après l'ambassadeur Benin Poko, des dispositions sont en train d'être prises pour que les Congolais vivant en République sud-africaine soient à l'abri. Il est au téléphone de Myriam Bokechu.
Moi, je suis cette situation de très près. J'étais à Kinshasa, mais je suis rentré rapidement en Afrique du Sud. Donc, il y a eu cette crise. Nous avons constitué entre le corps diplomatique pour lequel je suis le doyen et le gouvernement sud-africain un comité pour étudier les raisons profondes, les causes profondes de cette culture des xénophobie en Afrique du Sud. On est sur la voie de trouver des solutions pour mettre fin à ce genre de situation, de problème. Les chauffeurs de taxi se sont dit, ils ont assez de voir les trafiquants de drogue en train toujours de vendre de la drogue dans les écoles et ils sont des parents et ils ne peuvent plus supporter que cette situation perdure. Ils ont confronté les trafiquants de drogue et parmi eux, un Nigérien a pris son arme et a tiré sur le chauffeur de taxi, fatalement. Alors les autres ont aussi réagi violemment et là où l'effet xénophobique a été déclenché. Là, la situation est beaucoup plus complexe qu'on la présente. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux Congolais vivant en Afrique du Sud? C'est de rester calme, surtout qu'ils sont ici à Pretoria et à Johannesburg. Hein. On leur demande seulement de rester calme, de rester à la maison. S'ils ne sont pas obligés de sortir de la maison, qu'ils restent chez eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas ouvert l'ambassade est fermée. Les employés de l'ambassade habitent dans la ville de Pretoria. Je n'ai pas voulu les exposer à ces dangers-là, donc j'ai fermé carrément l'ambassade. Voilà, c'était l'ambassadeur Benin Poko télé. Voilà, c'était l'ambassadeur Benin Poko, donc Oye Azali, ambassadeur en Afrique du Sud, il a représenté Congo na biso, donc voilà, bino moko boyoki ndenge ambassadeur à réagir, donc mais sikoyo trobenga sikoyo pe mutu wana ezalaki voice oyo moko ya bandeko na biso aza na Afrique du Sud na ambassade ndenge atindelaki biso, mais na minute sikoyo tokoluka pe tozwa ndeko na biso na téléphone na kombo ya Christian Iko azali artiste, donc tokozwa na téléphone tokomeka mwa kosolola allons un large ameka mwa ko pesa biso mwa éclaircissement là-dessus et puis tokozonga po tosolola to boucler émission na biso elongo na bino tobengai okoki ko se présenter d'abord balandi nanga nyonso to ya Global Télévision bazoyoka yo et puis to développer quelques questions d'actualité rapidement na ebité so aux temps. Oui, Nazanatan. Yeah. Ngai comme mon frère Christian Iko, j'ai évolué à Cape Town, précisément Afrique du Sud. J'ai la musique gospel, donc musique chrétienne. J'ai artiste et musicien et serviteur de l'Éternel. Ah ok, frère Iko. Donc mais les lots vraiment la benga mingi poto zo moi actualité et puis précision par rapport à xénophobie ndengezoleka et puis après entretien nanga yo tokoluka to sala émission moko na téléphone na ligne vraiment pour na bana na nzambe nyonso tout bazala vraiment ya kosepela mais okolo bande nini qu'est-ce qui se passe réellement actuellement kuna? Bon, sud-africains ont réclamé d'abord disant que étranger bazoboto la bango misala, étranger baza awebele, étranger bazoteka ba drogue, étranger bazosama modèle ya mabe na mboko d'après bango. Donc basili qui va se révolter, baza na besoin d'abord ya pour éliminer l'étranger. Bango bazo accuser biso neto sala mabe to même mabe na mboka na bango. Donc balingi biso nyonso to bima. Yango na babandai kotumba batu bazotumba na ba Pretoria na ba ma ville ici dans la jeunesse bazo attaqué par étrangers donc les ans mois passent mais à on a Cape Town les allait na marche ba étudiants il fallait pas marcher les lots na parlement na bango ya ba sud-africain pour pas que me réclamer na ndeni ni bazo attaqué par étrangers donc il s'est tourné yo ki bande bazana ville bazo signaler biso que ezana moi attaque monsieur c'est comment ça les manaville la minute on est au solo mais siko bidon siko kuna boza ndenge nini toloba pona omona on des réactions à gouvernement là jusqu'à présent bazo réagir té non la police baza déjà libanda bazo tambola bazo landela bon pour ils allaient na marche pour ils allaient prévu les lots na parlement na bango donc étudiants il fallait passer la marche
bakendaki mpe toza na bamisusu kutu tosalaka na bango baza baye awa bayebisi biso totiki kutu bamisusu baza na parlement. Peut-être heure basilisi et se tourner na autre chose bakomi peut-être koattaquer mais ezalaki d'abord marche par la suite et manière na bango ya koattaquer lisusu bato. Mais siko bazwi mpe gouvernement ezwi mesure moko te donc ti sikoyo non mpe président asali alobi mwa mo te ka ndenge ezalaka. Lelo na ntongo na journal nalandaki bamessage ebandaki kodefile wana na bande oyo edefilaka na baécran. Président de la République na bango ya awa ayebisi bango naza contre baacte nyonso xénophobique nalingi te baacte na bino nyonso bozosala ezalaki prévu eza na réunion moko awa ya économie mondiale oyo ekosalema awa na Cape Town. D'ailleurs président na biso Tshisekedi acancele voyage na ye et président rwandais acancele na président mozambicain voyage. Siko yo siko okoloba nini par rapport à batrocité wana oyo ezoleka wana en tant que na minute oza congolais ozo vivre na Afrique du Sud okoki koloba nini? Donc voilà notre appel vraiment Ekati donc voilà je sais pas pourquoi Ekati donc quand on sabino que non et la rabino ba information vraiment il y a précision il y a makambo ezoleka vraiment na mboka ya Afrique du Sud donc na mboka Afrique du Sud donc voilà na ebité ceux qui ndeko kozala susu na temps ya ko répondre biso na ebité pourquoi Ekati quand on sabino que non tous en direct na ye donc tout le monde que peut-être un susu azui moi empêchement moko ka netolobaka donc voilà bandeko na ngai vraiment tomeka ko réfléchir na makambo donc communauté internationale jusqu'à présent bazo réagir te toyebi ete na ba grande télévision mondiale donc voilà ndeko koti. Ouais, bon, ekataki na comprendre que réseau. Siko yo na nde bova oza wana impression na yo to pe message nini yo okopesa na bato nyonso to bazolanda yo parce que jusqu'à présent tomoni na ba grande télévision mondiale bazolobela makambo ngo te makambo ezaka na réseaux sociaux siko yo message nini okopesa okoloba nini parce que tozobanga bandeko na biso baza kuna message nini okoloba? Message oyo nga na koloba d'abord toza biso nyonso baafricain toza bafrère toza bandeko eza na basud africain na Congo eza na basud africain na Nigeria eza na basud africain na Bangola donc bakoki koattaquer baétranger noir te s'ils font ça c'est une erreur pourquoi parce que des étrangers blancs évoluant ici mais bazo attaquer bango te mais si on a repéré bango deux entre nous et s'il y a des choses à discuter s'il y a des réclamations à faire il faut le faire dans l'amiable donc bakoki sala ngo so bana ba réclamation peut-être bakoki si mais mon na bango na parlement et traité yango batala ndenge nini bakoki kozoela ngo solution mais au lieu ya koattaquer bapauvre bato boye eza mabe donc soki bozo attaquer il faut bayeba que eza mpe na baétranger na bamboka misusu na Congo na biso baétranger bazali na Bangola bazali mais soki bango baosala ndenge eza vraiment mabe donc message nga na koyebisa eza que baarrêté na biloko bazosala wana eza mabe koadresse baétranger c'est pas bien. Ok voilà mais question monsieur Zali na minute bozo détecter déjà genre ya personnalité oyo bato wana bazali bao bazosala ba atrocité wana est-ce que exactement ba citoyen sud-africain normal to za ba oyo batanga te ba délinquant on sait pas to za bango nyonso to? Oui exactement ba sud-africain bon ba oyo peut-être bazo réclamer kaka
eza ba oyo ntango mosusu batanga mpenza mingi te baza vraiment na misala te bazalaka beaucoup plus à la rue batelemaka na bango bamasolo badiscussion nde bawana peut-être bazosala na basud-africain oyo vraiment baréfléchissaka très bien ils sont contre baacte oyo bacamarade ebele tosala na bango ils n'acceptent pas ils ne permettent pas babiloko ezosalema mais baoyo ya basite nde bango nde moto bazosala baacte wana. Donc ce n'est pas tous les Sud-Africains, ce n'est pas tout le monde. Vous voyez que généraliser, moi, catégorie mon poboye à battu, mais bazosala baacte wana. Ok, merci beaucoup. Mot de la fin nayo et puis na boucler nayo pour on a continué l'émission nanga asuka. Ya mot de la fin nangai na koyebisaka bandeko na biso ba Congolais vraiment bisika bozali bozala vraiment prudent pour se protéger surtout ba o baza en Afrique du Sud donc okende na ba groupe de masse T donc place où bazali ba troupement pour éviter en haut d'abord il faut kokende kozala na précision place ozokende musala ozokende wapi donc zala précis na place ozokende et puis zala prudent vraiment kotambola n'importe comment pour vérifier nyonso ozosala donc on ne sait jamais donc il faut vraiment que zala prudent et puis na bandeko nyonso baza libanda donc bosambela mpe mpona biso donc nzambe kaka batela po toyebi te makambo nini bazobongisa na se donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup na ndenge opesi biso vraiment temps ya kosola yo mpona mwa baprécision ya makambo ezoleka kuna na Afrique du Sud. En tout cas, grand merci na yo mon frère Trésor Kachina, merci beaucoup. Ok, prochainement na obenga lisusu. Bye. Merci, bye. Ok, voilà, donc balandinyo surtout il y a Global Télévision, donc voilà, au quota na makambo etali gratuité. Na essaye bino que gratuité il y a enseignement ezali base. Mais tolanda vidéo oyo ndeko na biso na régie a proposé biso par rapport ya gratuité ndenge président Fachi a ki ko inaugurer mokengeli o babandai bobenga ngo épée bisumba ezalaki na état moko vraiment très to ebite ndenge to koloba mais lelo babongisi yango et puis président de la République azalaki wana ayaki po a inaugurer yango tolanda élément oyo et puis on se retrouve juste après pour boucler notre tranche d'aujourd'hui. Tolanda. C'est un institut Mokengeli de Lemba en plein cœur de la capitale Kinshasa, aujourd'hui complètement modernisé des fonds en comble et même doté de nouveaux bâtiments bien équipés en nouveaux pupitres, ordinateurs de dernière génération et machines à coudre, d'un nouveau bloc sanitaire, des bornes fontaines et d'un terrain de basketball bien aménagé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inaugure ce lundi 2 septembre, date marquant non seulement la rentrée scolaire 2019-2020, mais aussi et surtout l'application de la gratuité de l'enseignement de base à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La matérialisation par les FPI à travers l'entreprise des travaux publics ETRAP durant 5 mois seulement sur financement du fonds de promotion de l'industrie à hauteur de $750 000 américains s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence des 100 premiers jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet éducation. Dans leurs allocutions des circonstances, les intervenants du jour ont tous salué le leadership et la vision politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo basée sur l'amélioration des conditions sociales des populations congolaises avec comme maître mot les peuples d'abord. Mokengeli et l'école du Konstati sont des exemples éloquents de ce que nous pouvons faire si les ressources de l'État sont affectées d'une certaine manière. C'est donc possible d'arriver à des résultats tangibles et rapides en condition de changer la trajectoire de l'affectation de ressources publiques. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision politique
qui place l'éducation parmi les priorités de son programme quinquennal. Cette vision politique s'est traduite par la volonté politique de rendre effective la gratuité de l'éducation de base qui constitue ce jour une réalité vécue par les parents d'élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi d'affirmer haut et fort que le peuple d'abord n'est pas un slogan creux, car l'acte vient de se joindre à la parole. Ces gestes témoignent votre détermination à garder l'œil de façon holistique sur la gestion des effets induits de la gratuité de l'éducation de base. Autre temps fort, c'est la coupure par le président de la République du ruban symbolique. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires de cet ouvrage de haute portée sociale, à savoir la population environnante, les enseignants de ces complexes immobiliers, New Look, abritant à son sein 2 écoles primaires et 2 écoles secondaires, institut pédagogique et commercial, et institut littéraire et technique, le parent et élève qui jadis étudiaient dans des conditions inhumaines et s'asseyaient à même les sols. S'en est suivi, enfin, la visite guidée par le chef de l'État, accompagné de quelques autorités, dont son directeur de cabinet Vital Kamere, des différents bâtiments rénovés et construits. Aussitôt la cérémonie inaugurale terminée, le premier citoyen de la République démocratique du Congo a pris congé de ses convives sous les ovations frénétiques de la population en liesse, une façon pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de communier directement avec son peuple. Donc voilà, on est de retour sur notre plateau global télévision Moscou. Tokosenga naba Congolais nyonso ya de partout pour soutenir chaîne Oyo, pour partager la vidéo na biso et puis pour s'abonner massivement na chaîne Nabino global télévision Moscou. Donc oya ngai oya bino ezali ngai Trésor Kachina. Donc tozo évoluer, tozo mettre toujours na Moscou. Na kosenga merci mingi na bato nyonso surtout oyo ba soutenaka émission na bino to pe chaîne na bino global télévision Moscou na mon États-Unis wana Dr Larson. Donc autaki ko bala vraiment mariage moko très il y a kolobezali mingi te to pesi bino vraiment ba merci mingi bino. Et puis na kosenga merci beaucoup na Dan Marc Angelo na Bundeswana Ebele. Donc Dan Marc Angelo donc ya maman na biso Fallon Soki pesio bambote mingi na moni ba Big Lo. Donc toute la famille Chouza. Donc na pesi bino bambote belé toujours beau s'abonner na chaîne na bino global télévision Moscou na moni Blaise Baston. Donc il azali vraiment internaute ou à la biso vraiment de près. Donc ma suggestion na yo ezokoma tosengi vraiment merci mingi na moni na Felando wana na moni Mimi Menga na PCP bamote belé na moni Rolls. Donc Dizamboka donc Mava na PCP bamote belé na moni Arnaud de Kalonji na moni Emmanuel Kaniki na moni mon grand frère propre. Donc Marcel Kachina na moni Gol Bajoli Kachina depuis Canada. Donc na moni Maître Rémi depuis Canada na moni Maître Guy Solo depuis Canada na moni bana nyonso tout ya Bandal bana ya Barumbu bana ya Kingabwa na pesi bino ba big salutation. Donc oya bino émission tokomi na suka botika la malamu na prochaine édition na bino comme d'habitude. Merci beaucoup Bobo Sanate anniversaire nanga le 24 septembre oyo nazana pour ça cadeau na bino et ça langa va bien. Bye. Trésor Kachi Globalité Info Tonton Menga Lumingu